Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela Kayo. Edino. Yoza fin. Mutaliki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. So tu vas côté na olobate na ça va côté pour na olobambo sur le internet yo. So tu vas côté ta 20 na posa batu 1000 TK 20 pour te loba oza vérité à sorcellerie sur le internet. Linda Barcelo. Na posa tu vas côté ta 20 na posa ka ya 20 ata 30 pour na olobambo sur le canaba chronique zone c'est la sorcellerie au bino bozomona. Vous comprenez, il faut avoir côte à moi. La monnaie comme 18, et voilà 25. Bon quota, le long a éclairci bino. Zamba guidé, on a éclairci bino ma campagne sur internet. Sorcellerie sur internet, on va comme on l'a bomana. Et là, on va ouer la ratozo et batté. Parce que Missou va signer la banque contre le monde à ténèbres. Nous avons toi côté comme 28. Vraiment bon côté le on a éclairci pour l'amour de Dieu. Na linga mabo côté po so obo yoka lelo bo tiko tala ba fi wana. Obo yoka lelo et puis bino mayele. Parce que comme n'attend de la fin bo vivre na ignorance. Ba fi wana ba gagner elo côté ba bo landa ngai. Ngape na zaki chroniqueuse lokola bango na yeba na kutu plus que bango. Misusu lelo soki bakoma kotala bango parce que ba finga nga po ba yebana. Mais lelo komi ke bakomi kotiana ba mbeli po ba bomana parce que na monde a ténèbres makamba osale simbate. Mais vous êtes là au lebo sunga ba fi wana botala ka bango. Yona lingna faire comprendre bino ke ba fi wana ya monde a ténèbres loko bazo welela. Mutasala katsa makolo za nzambe za bango te mais comment ça bango ba welela katsa makolo. Eloko ba welela lolé mukolia na katsa makolo. La sorcellerie na ba kisi ba pesa mapo mama na mikie mais ba komi kolinga komi boma na bande konanga eza pasi poti ko tala ba fi wana chaque fois bo tala bango ba envoûter bino chaque fois bo tala bango ba zo envoûter bino bande konanga mingi bazana ba signer ba contrat na monde ténèbres ba na ba kisi ya pauvreté mutu moko to bozo mona na sombi atandako mutu moko to bomona ba chroniqueuse wana vie ebonga. Mutu po vie bonga ifa ye banzambe. Mutu po vie bonga ifa tambola na crainte nzambe. Ba fi wana bazana misala mabe. Po ebisanga lelo soki oyo batie mbeli. Akufi atiki bana na ye bandeko na ngai. Vie eza moko. Tala point bakomi nango. Tala point bakomi nango. A cause batu bazo créer ba Facebook ya ben koni. A cause bazo ba femme. O fani boy kombo boy. C'est ba fi oyo ba ye na tamoko boy pour détruire batu oyo bazana internet. Misusu bazana babala, misusu bazana bana, misusu bazana misala. Mais botu na bango ba wele la kanino kaka ke yali ki sex na ngai. Bo skizenga lona yo te ate vraiment pour passer eleki. Oka mususu yali ki sex na ngai. Ye to bimaki na ye. Yaza ki lesbienne na ngai. Plupart ba fi wana so hotel bo skizenga mingi ba umel na potote. Misu bazana sorcellerie. Tema ba se sacrifier to pra diable. Ba jouer le côté diable a bébisi bango mutu. Boye bisanga mi José soka kufa ki lelo. Modèle ndoko mwasi azu ya kuibu ou bien reine ye toboki. Ou bien muchope tobeke koti mupepe. Na boso botana matena ngalo bake ba fio pona moko akufite. Pona nu likambo yete yon basala makambo elo ba wele la kezate. Tande na temsi portable YouTube a futa ngate. Ni pa jouer ko futa ngate na ko ina mutu pona nini. Donc ko ina ndeko nanga mwasi pona nini bango ba inana pour rien mais na butule msu ba solaka na biso batoko ba ke yaza muninga malamu muninga bende onanga bakosa abino il y a un o azo créer makam o Dieu m'avait révélé yi moko za jana misala mabe
donc eza na groupe moko boye bakotisi ba victime na kati wana eza na bande ya sorcellerie siko batie moko azana ye akrea kaka zizani po abenda ka baninga na kati ya libulu na ye na kati eza na manager aza moko ndozomona bangwana donc na butu bazaka na baona réunion bayoka na masiko ba o baza ba aveugle bakoti baona kati ya libulu botala ka bilongi na bango so baoloba botala façon na bango bazaka na kimia te baza conduit par les esprits baza conduit par ba diable baza conduit bango yo il faut finir il faut savoir sanga moi si normal azana na posa réputation na ezala kitoko moi si normal atala lobby vie ya bana na ye na ko ngomi tuna ke soki na bandeli vie na nga eso na zana vie na zaki nango nga ba yemba kinga nga na yeba na ki na zaki ko salela nzoto na nga na mona ki ke vie o eza kitoko mais ton nzamba bengi nga na bi oh ndeni le passé na nga zaki salité parce que biso ba le passé c'est salité. Tant autant les passer na biso za salité ba o batika li pe les passer na bango za salité mais ton moment quoi changer pourquoi bino oli ko changer te lo bo wele la rato yebité bozana bakisi ya dingo ya moins cher ba demo na bino boza mi bange ba sombela mutu monda kuto eloko te bande ko ngai eloko te ba succès to saleza ya pamba to bebisa ba cacher na biso so bo koti pe bo landanga to bebisa ba cacher bino mutu boyaki na sima nanga lobi ke bo landenga ponga bina ndeko kata bilamba na salaka munoko na zwaka eloko te nzambe nenga epargnanga na sida a épargner binote nzambe nenga epargnanga na mabe a épargner binote nzamba sala grâce na mutu ya lingi ndenga lobi na livre Exode asala miséricorde na mutu ya lingi bino musana bino bakisi bokomi ko boma na likola succès bo gagner ata eloko te bozo gagner eloko te problème ezate bomi bomana na bino to kotsaba causation to somba cercueil to kolela ba okunda bino e bongo lobi na bino e bongo bana na bino e bongo ba mibali na bino misubo bibo sa basa mabala misubo sa mama na bana mais pourquoi bo penser na bana tina mabala na bino te boko miti na idea ko tsana ba mbeli vie eza moko banganga na bino ba okosa bino ba démon ba okosa bino ba mama na ba opia bino kisa malamu te so boza na posa succès botu na nganga kofi so boza na posa succès botu na banganga ba wa siko bo bisanga bozala ki basi na mibali parce que la Bible dit c'est pas bon l'homme ça c'est je ferai d'être semblable mais bino boza na bino basi na basi comme relier na ba sexe bino na bino moko e beba ni bokomi na haine bokoti si batu na katsa kam na bino bokoti si ba innocent apesi ba finga ka batu bandu ko finga mutu na ba innocent on dirait ba leki batu wana so bandi ko finga no telo bime ezalaka nini na bande koyo ezalaka nini na binzambe yo changeanga pourquoi ko changer bande côté mais na batu mususu bakanga mitema na bango po balingi mokili mingi ena misuba na kati ya rando bana mitema mabe bazana sorcellerie makasi ils sont là pour détruire bazana pour na ko détruire bakotsana ba poison au monde loko esalami lelo na loba kango bakotsana ba mbeli bakobomana c'est que le débit bande ko wana baza envoûter la sorcellerie et lati bango nzoto mutema mabe ene bakoma na confusion au mona groupe e kabone ke na groupe oyo bande ko na bo fungola miso ambezo leka pourquoi bo comprendre te au mona koto basali ba groupe basangani babebani bake na groupe oyo bo fungola miso to mona kindoki na miso be to comprendre te to comprendre kindoki makasi na internet na ba fille oyo basa ba chroniquer zité basa batu ba kotika na internet po ba distraire batu non na mona mambo ezo lekate basi ba soi disant basa basi kitoko basa mabala mais pourquoi le groupe ebebani esangani na groupe oyo groupe ebebani donc eza na clique mo benze ya sorcellerie musu bana ba sorcellerie conscient ba bimara na butu sans se rendre compte ba lota aka ke na kendaki bona lata ki bona sala ki boye ndeko nanga basa batu ya molili. Pour confirmer ça, il faut prier nzamba ola sonu etada mina bango. Misusu ma bazana kindoki bazana sorcellerie. Misusu baza conduit na mupepe kaka. Babi photo linga to yebana. Ba komona ba click na bango pe. Omona ba sangani koto omona click ba finga click. Koto omona ba finga. Ba bina ba mama ba soutenir bango. Ba pena ba tu soutenir bango. Yo muto olanda ngai. Ozaka na Facebook a polémique soutenir bande ko na yebaka soki mutakufi. Makila batu wana na mutuna yo. Makila batu wana na mutuna ko banda kolela pozo soutenir batu bazana misala mabe.
Na yebi ke bako sale la émission, je rendre grâce à Dieu. Nazana droit quoi ko dénoncer la sorcellerie. Tozana ta exode. Nazo dénoncer misala na bino. Bozana misala mabe. Surtout nga boyeba kinga na saki ne loko nzambe. Boyeba ki ke na tambo Yesu akobenga nga. Bosaki tubo détruire vie na ngai. Bosaki tubo finga nga po boyeba na. Mais quand nzamba benga bolobi ke na kima bino po bino to kimi sange puta ezaki tanange kokaki. O bosali na ngai bokomi osala na misusu parce que nzamba retirenga. Ndenge ka nzamba retirenga. Ako retirer misusu wana bande ko nga ba fie ba mon internet bazana misala mabe ba bebi saka banzoto ya baninga basi ba bebi saka ba vie ya baninga ba bebi solo réputation o mona yo telobi menga na mo siki to ko bendeni muto ba otala parce que yazi o ezakati no ya lati so misala na ya mabe ezande ba lati sakinga réputation ezande ba joie ki o ezakati nga po ba utiliser bande ko nga bosa très attention ba fille bozomona wana baza musika bana bakisa le rio le yongi wana ya ba chinois baza ba mama o ba pesa biloko ba sukola ba mama pesa ba condition ya bilialia ya bimela mela bino bo tala bo comprendre que mais bo tala na bona bango modena bandoki ba na kati ba live bozomona na bandoki baza na kati ba axela bango ba vue baza ba do bazo détruire. Bino le soba ke fio mama mo siki toko botande se makambo nga banda ko sala ese mo so kana ko sama mbonga na sala le passé pour réputation na ngebe ba parce que baza wana pona ko baby sa ba vie batu so botali ba vie na nga internet na banda ka bien to na ke sala connaissance na bango ba fulinga mu pepe na sa makambo na oyeba esute na sa mama te na ibisaka bino ke nakenda tina cimetière à cause na bango na meli masanga na lango na tele la bibembe na cimetière bibembe nga na yebite na kuiti na lela bibembe na le bango kamdo asala nga bongo so nazo lala na lala ka lezite yo so mona ko saba muningo kela ba muninga alanda ka baninga na kata douche atala ka njoto na akengela ka baninga so ko lukela mbana ayiba blemba baninga so ka sala na ngonini ba fio bozomona oyo bandoko nanga o bozomona o bazawana na kati na otamba kombote ya bandoki bazana kati wana o komona ko répondre nga ye wana ozo détruire batu o vraiment satana posé wana mo satana na manzaka za wana azana mapo a détruire batu so moni mutu moka linga kaza na kibokondi azaka likolo ya batu ndoki munene wana o a détruire batu o mo so hôtel bi o mais yazo finga o aza mieke parce que dans le monde a ténèbres aza likolo c'est pour ça azo créer makambo bozala mana discernement asa vraiment diabolique diao kama que diable en personne o kama que les gens disent que le diable vient pour voler et dérober ya pour a dérober a baby sabato zo mon internet a puis soko bandi rando na bango comme liboma mutu ne baby o bando sa makambo zo se rendre quantité o bando sa makambo se rendre mo a comme si batu maboma yona baki lelo na robomba te fona koloba na ba nkambo zo ka internet o parce que ba fi o vraiment ba koti siki ndoki tala ko mona muninga botiembeli muninga ko a cause ke baganela ngo lote baganya ka 1 euro te so que na ko ba ke batu bazolia na musala oyo na ko za la mona mabete na musala nzambe eza Karine na grâce po bazana ba compte baliaka ba bango bilo na bango siko bango ba ma ofifa na ndeti ba koma lokola Karine na grâce même mon amutaza na ndenge na yenzamba sala ye siko grâce ango kasina Karine mais bazaka na rando tende bino bovanda bosali na nini baso fingana boluka nzambe tango boliana kakatsa makolo batu bazala kate bokomi ko kotisa batu na kata monde ya ténèbres apiso ba osa bandira kana bino bokoti ye ba na monde ya ténèbres ba ota bino na télé babi ota batu na biso siko bangonde ba ozo ba vie bata ténèbres ba ota na bino bokoti bolo ba jem tikana yo tango bota kutu ba jem ko bango kutu tali bango te bango il faut ba détruire kaka o kaka ki balobake tozana na poso mema maximum ya batu na lifelo bango bazawana au moins les choses de loko non sala oza escotier na bango zotande bazo finga oza le loko ko sala rendez-vous oza na poso tabonde ba ofinga ba musaba yoko détruire en internet ba yete le ba pesa ba conseil o le ba sa non ya ba yoko détruire abisi ba fa mama ko biso tout on a ba trentaine soit disait ba âge na bango biso tout on a ba trentaine pourquoi ba ni ko changer te pourquoi ba ni ko luka nzambe te pourquoi parce que ba yebi makambo o bango bazo sala bandeko nanga ba yebi ba yema bazo sala mission bango za ke batu batala bango internet ba lula bango ba bebi sa mibala batu ba coucher na bango mission bango za ba bebi sa ba fie batu ba coucher na bango mission bango za ba bebi sa ba miso batu tala bango mission bango za ke ba détruire les œuvres de Dieu
mais toza na temps exode ba ofuta yango so otali bango mutu aza na kimia aza te babinaka na bainternet so otali bango monake oh Jésus j'ai tellement mal au cœur na pasi oyo ndo nanga bakobima mona 2020 oyo ndo nanga so bakebi te na loba yango baolala po nzambe atemisi mopanga na ye na batoto mabe ozomona oyo bafi oyo bafi ya mabe ya bandoki nga so nzambe abenga nga te me na kufa bandeko na nga so nzambe abenga nga te me lelo na kufa nde bozomona nga boye bayebaki oyo eza kati na nga bayebaki etwale oyo naza nango me bazwaki ntango koutiliza mpo nazali na ignorance bazwaki ntango nazali so na otambola bango bato bazolula nga bango baosepela te bazofula mopepe bazoenvoûte nakanisa ele mosuke soki natikeli bango internet la mosusu bakochange mais nzambe abengi nga bango balobi teke nzambe moto abengi nga teke bango moto akimisanga internet mais moi je napriaka mpo na bango donc naotala bango nazoyoka pasi nabi ah ndeni fille akochange te ndeni ndeko akochange te mais azanaka pas détruire azana pas détruire ndeko na nga bamisu na bango sotala monake ya quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui va pas bien total à bango bosala attention baseka ya lokuta baseka ya lokuta soko kwei na nzela na ye aoseka te soko kwei na nzela na ye ya pas de pardon baolesa bato biloko ya salite baolesa mibali biloko ya salite na yebi soki eza na famille moko te baolinga mwana bango bala mwasa finga na internet eza na mobali moko te aolinga bala mwasa finga na internet nazo comprendre mambozoleka na internet nazo comprendre lisusu te nazo comprendre to mona mama mukolo aza na bana baleka na internet afinga ndenga pe na oloba boye misu pe basala déjà ba video mona ke na sensité e mona eza na sensité bandeko na nga bandoki tozo mona misala bango zobi mapoasa ezobi mapoasa bata misala mabe botaka bakia po ba osignaler video bandoki bata misala mabe bayiba bakaleso baninga bayiba basutia baninga akokende na olinga liao na se tango azoliao na sa zoyibo bana ndo moni misana bango yango basalaka azotia molimo aseliba yo nde na oliao na makoloboye yo balaka te nde na oliao na makoloboye okobotaka te biloko basala baninga yango wana mezana mususu pe aza lesbienne aza ignorant la fingi lesbienne te po nzamba aka pa ba changer lesbienne mususu aza lesbienne aza ignorant aza na mabete mais bango tango bazosala baki lesbienne wana kaka yo nde ozaba okobotaka te aobendo na se obotaka te na tio seliba vi na yo obeba obonga te obanda umena mibali te siko to bosali makambo wana esimbi te tu peux pas laisser tu vas vanda na kimia bobeba na kaka bosala na kaka mabe na monde a ténèbres boza ba sirène na monde a ténèbres obiso nzamba fungoli bino miso alaksi no ba fille yo tika na beta bino lisolo moko nzamba nalala be nzamba meminga place moko boye ezaki libulu na komi na libulu wana nakuti ba sirène ebele na ba oba na so atala na dessin mais je bénis l'Éternel parce que ninga bana bata ba dessin maintenant moni chroniqueuse moko na kati na bi oh chroniqueuse osani na mokila na banzo lela na boya na koma kutuko boya même basuko na otsa na mtu na bi menzambe na obima nde nini menzamba linga mema ngala kisanga esika oyo biso ba chroniqueuse même oza na ignorance soko comme ça makambo okozala ka bongo parce que quand tu as l'esprit de séduction tant oza makambo mabe ya kofinga bato tu seras dans le monde à ténèbres donc monique ba fio baza na monde à ténèbres parce que biso tout ozaki na bango na monde mabe pourquoi ba lingo changer te o mona remarque mona mutuka so akangami na bango mutu na ba beba komi ko finga parce que milimo na bango zo réclamer milimo na bango etinda ke batu basala ka mabe milimo na bango etinda ka be batu ba détruire ka batu milimo mai ka bango milimo bakisi bango ko se droguer bango ko meladien bango non juger te non ba o eza vérité pour batu ba comprendre que état nini ba fille o bomona na internet ba finga batu misusu nga mo route na pesa bango Dieu me pardonne nga mo na ela bango kopa baninga basi misusu nga moko na pesa be muninga mwasi bango bima na muninga mwasi wana asali nga mo pezuwa me bazana ba mibali soit disant basa mabala me bozo yiba ba via batu ba yiba via batu biso na yiba ba via batu na mutu me ba yiba na kati ya makola au benda ona ventouse au benda longolo na kati ndio mo lezo créer ba makambo tu donc on ezo créer makambo eloko ezo créer makambo zali kambo ya kobenda kaka sexe
misu bakoti baza ba innocent mais so hotel même ko kaka soki moni moka soki mobali ya solo yebake mobali ya pasa bimaki na muninga mususu mais basi wana babimaka bango na bango eza grippe ya kolianga banyarbivore bango to mona ke bandeko baza banyarbivore donc ba baby CV ya ba o baza ba innocent donc bazo détruire na bato ba otala bango yango ko makambo ya boye kolalisa muninga kotia muninga mbeli bongo muninga koya ko kufa pe vie esili ye mwana atikali melo na olobake na bagar ba caméra ezalaka na ba train ba caméra ezalaka muto asali bongo ba oyeba ye po mona ke sorcellerie za makasi babi ke to ko ratete ye photo tembeli po ba oyeba te ke za biso akufa kaka tala point de kambonde komi elo ba owelela to oyeba te elo ba owelela bando na to oyeba te mais bozana pona ko détruire batu bozana pona ko bebisa bo eskizenga mulunge bozana pona ko bebisa bozana pona ko détruire batu na ebite mokila ngo ko mindenge nini tozo kende wapi babanda ko lieba sexy bango moko so amoni ozana etwali bakumuto mala lez ngaba kimisa nganda kuti olala ndeni po mona bango na butu ba yo bundisa olala ndenge nini bako ya wana na butu ba yo bundisa yo yuko ozala na kimete yuko ozala na kimete moko manda osenga ngabinga ifona finga yoko pona yebana ngando mona ngo ba jet donc il faut bazwa weza kati na yo bo kelo molima kindumba kana ba fiya chroniquezo bo kelo molima bakwiti ngako mana bakwiti na olela na baboite babwake nga molima kwiti na lela na baboite zo na bandoko ba chroniquezo oyo nako banda ko lela na boite ndeko na ngai onje na kufeli bibembe nako banda ko lela na baboite bato mo seka nga na baboite kwa mutaliboma so na koti boite na mimona kakaka ngai bango babwake nga mupepe mama ok kolala pa muninga boye na mama na pe stabilité bakangi na stabilité nzambe yesu amalamu bakangi stabilité balingo zala ka mutu likolo soki mobala yo kolinga yo olinga mibate yo fo pona ka ba jeune mona mobali moko ya po changer vie na yo balingi fo pona ka donc il faut pona ba jeune donc yo fo zaka mutu likolo mal connexion est-ce na vie no zala normal bando na nga bo courage ka bango te so ba osa ba live na bango bo kota ka te bo boya so bo komi ko boya na ba live na bango o mona ba fi wana ba o changer misu ba obela maboma kala te bo kangelo na bisabino ba obeba mitu misu so ba kebite ba okota na mabele poza na ba ami mususu ba tushaka te ezamba tu mususu asambela kanete mais so ka tima bolongo na salle lipa nzambe nzamba yoka ye batu mususu ka beleli ka nzamba leli nzamba yoka ye ilo bobolela ka ezaka likamba katikati makolo parce que oya bimaki na muninga mwasu oya bimana be baza même pas na soni batata batala bango bana batala bango bazala même pas na soni à cause de ma katikati makolo donc yo muninga peso katikati makolo na ye yo bendi ye chance yo bendi ye bana yo bendi ye libalo koti se celibat et à 100% apona sima so lotika muninga vanda tranquille bakomi su barando ya elo côté biso debi ba borser kutu ba bundaka po bazu mbonga pota kombe sili ba yokani ba katia ba bundaka pota kombe sili ba yokani bango esila ate confusion pota la soki ndoki na bango ezaka makasi soki ndoki ya koto yo le mususu akokisi mibeko kote mususu te ake kote mususu kuna soki ya koto akokisi mibeko te ake kote mususu kuna c'est la honte bato bakoma koluka elongi ya nzambe bato bayapa nzambe bango baboyi nzambe donc bakomi na posa ke mission na bango ke todétruire bato baotala biso donc tokota lifelo biso moko te bato baotala biso il faut todétruire mpe bango yango mona ebengi bafacebook ya polémique ekoma mutu mosu avanda saka facebook ya polémique asutena bango koto bakoma na bagroupe ngana na groupe boye bayebaka mpe bato yango te oyo bana basima ya facebook na bango ya polémique bato boolandanga ta mokindi ebebi kala makambo ezala te kala makambo ezala te mutu aza na sima fo Facebook na est-ce que tu le connais mususu le musa sala aneka apazo sanuye to sala attention na ba fille bozo mona bosala ma attention na ba fille bozo mona o ba chroniqueuse ya Facebook oh c'est des gens qui marchent avec la sorcellerie baza baninga moya kindoki soki paza na posa bwa kele loka bwa kele pe agobwa kele pe maladi na ko makutu nde ba bwa na maladi te po ba ngolo ba bana ba protection ngana bi protection so les aka nzambe
Poso inzamba existera te, mais biso o make tozana ba sida to kufa. Eta que tozana ba sida te to kufa te seke nzamba existaka. So na bima pe na maboko na bango seke nzamba existaka. Poso inzamba existera te, mais na kufa na zaka na maboko na bango ponga ba salinga boye. Ba sangani na bandoki su ya famille ba salinga boye. Ba fiyo bo mono ba salinga boye. Modèle ba nyokolanga koleka kut na mbunda. Ba lati singa sali réputation. Ndemoni ba o ba yo sala mwana la mselinga zalanga. Tona moni bona ogi passe na bi non il faut na ko claircir makambo. Na ko yebisa batu ba vérité o uta na mamba ba fi oyo. Boy ba vérité c'est makambo kindoki zo le kana kati wana, c'est la sorcellerie. Mais mingi ba obela maboma kalate. Mingi ba obela maboma kalate parce que bazo détruire ba âme ya Nzambe. Ba o détruire ba na Nzambe. Tolo ba kateke afinga ka zui. Mutu mota linga ka finga. Mutu mota linga vine beba. Eza bango mutu basala baninga bongo. Eza bango mutu ataka molima bon mono fando za leste fo saka live. So ba molimo ba ke Nzambe bo sunga ba fi oyo. Ba inoso ba na kata group wana. Eza bango mutu basala bongo kota mu pepe. Foto tire mu pepe oh ye fo finga lelo. Foto tembo be ya eza ba koma ba destination batinda ka mu pepe wana. Le foto tinda na non, le foto tinda na sud. Bango mutu basala bongo. Omona mutukuta bina lembi na ngamona zwe ma décision bi cette fois-ci na ofinga te na lembi. Omona ba fuli mu pepe, omona mutabina kokite fona zongisa bango. Yana ba chef na kati ba colonel baza, ba général baza, ba caporal baza na kata monde na bango sorcellerie wana. Baza wana na ba fio zo mona o ba finga na wana. Ezana mutu pe o aleki grade pas zali. So moni o afinga kalemba bango ta leki grade. Eza kutu to babanga ko beta mutu non azala nete eza na grade na katu wana po bato pe batala ka bango so boyebi ba vina bango boyebi pe bango bo tala ta bandeko te bo tala ka wana parce que eza makambo ya ténèbre ya butu eza na katu wana ozomona wana ezoleka wana ya makambo ya butu ya ténèbre po ndoki abala ka ndoki abota ka ndoki atambola ka na bandoki bakosa biso bandoki baza ini c'est faux ndoki bazala ini c'est que faux za déjà ba camarade. Donc ba komana kale kototo sa ndeto bandoki ya Cotonou o bandoki ya Côte d'Ivoire donc ba yokana te pe ba simba pe ba protection na bango ya diable bazana o azana o ya ye o azana o ebi ke oyo soto zana ngote a otake biso donc mone lo ba wele la yangwana na kenda na ebisa moko na bi oko tika misala o ta ebisa ngabi te ngana alo kwa yo ndongo bando kata bilamba ngape na okata bongo ngamna tinda ka oto simba bakisi na lembi na nzoto kote ya ye. Na otela kana bi tene bato ba ko changer tete ngana otika te na meme likolo tant na yeko la na yo mona état d'âme na ye na comprendre que ye mutazo kabola ne ba part ye mutakabola ka ba part le la pesi par o baby le la pesi par o ba pena ba yaya na kati ba na ba leki na kati so moni mususa olo bate a peminan mu pepa ne pemisie azuna nous babenga nini à côté chômage on peut pas ne côté chômage donc il faut ça t'en à renouveler misala au moins maman t'en renouveler pum abandi koloba musu po mona katala bitem ko na baisse abengi maman moko boy maman na il faut ça ou ça boy au moins batu à côté bele maman batu na musu bazana ba batu ya bisote ba batu ya bisote musu so mona boy eza batu o batinda wana il faut ba mona yo nombre wana ma o soko be bando tanga batu tinde ba bandi omona ke nombre ozomona wana na ba vie batu wana bazana te poka na cause internet kana cause internet ole suka wana teke balala na bango pona ko bebisa baninga na ba mibali o ba mona ko nzeke soto o monta la bango be foto meka bango bino be subo koti na kata monde su ba bebi so lisusu ya ofele po mama ba kana tina ba j'aime na ba de ciné vidéo mais simbate ba po saka ba j'aime na bino na ba kia bolo bela bango biso dobi ke mutaza la star fois na vie mo poser na mbongo ndaka munene atembo na ba voiture grave bolobela raye to mona abazolobela frère Moïse Mbiye ba olobela eti Moïse Mbiye azana ba mbongo na ye ana ba voka na ye mais suko ba internet bazale lote o tu osa ba distraction mutabonga zate na kosa binote mutabonga zate ndeko na ngai mutabonga zate ka distraction moni ba osala na internet on a ko détruire batu na tei bango na lembi na lobi ngape botiliza kinga menzamba bimisi ngai mibali bone bandoki batindelanga tina piki me ka mondo internet e détruire batu batindelanga tina piki me bandeko na ngai tina piki me
Mkono pia témoignage bokama truc qui mana na bito so zaki na 80 cm ya mukuse. Donc monde so ba baby sa na ba fille zo na ba baby sa yo na réputation. Ba ko boa ke lona no molimo ba kwiti. Po monde so ko tifoza diambere hein. Ponga ba koma ko boa ke langa déjà molimo diamba nanu. Na obando mela no diamba so na meli diamba na beti whisky. Kabango mtando sala nga bongo. So na beti whisky. Apana moni na leki mokili mobimba. Na otambola na olata ku kale santé na otambola ka boy. Bango ba osepela. Ba biye to juillet. Mais loko sko bande ko bosana ke nazaki déjà appelé en Nzambe. Lo bande ko bosana ke mibali bande ko tsana nzela na nga po baby sa vie na nga e bande ko simba te. Mona ba wela nga kwa mona be mutuku boye nga asa beba za na sida. Mona ke Nzambe aza malamu elo moko elekate. Siko tonga na bimi na nga babite ye to kokiete photo za misusu ne bande kuta zaka mona lamsu na vandi na oki kwa bisinga ba fingo kuna ba bobonde la noto melaka ba diamba mona bi que je rendre grâce à Dieu pona yebi bango na yebi kati na bango misusu bazana na yebi bango na niveau moko boy moi soki na otaba nzeki na mami comment batu bazolanda moi so ça ma incarnation à diable en personne asa molili na kati ne comment batu bako comprendre ta misumine moi so ça ma misama be o to so bazo kosa moi so ça na kindoki comment batu bako comprendre te asa na pas détruire mon natalika na longoli mais bindeni batu bako comprendre te que fille o asa internet pas détruire azo détruire batu fille o ayema asa diabète à personne. Ya lobi ka binde ça ba il faut ma a détruire donc il faut comme star il faut y parce que star on fait des stars à Facebook faut des stars ka ba lobela ye mutu po loba no faut alam su na bac plus 4 faut alam su ma yela makaso tanga ka ozana ambition na vie mais siko biso ba internet to ozana ambition te biso internet to tambu sa vie lokola nyoka bando na ngai to tambu sa vie na impudicité non so eso que n'internet wana toza biso tu toza ina mubali moko biso tu tande ba baby sabat biso tu toza na mubali moko na otanga komba mutaba tute biso tu toza na mubali moko bwe bisanga ese wana eza vie ya Nzambe ou bien monde à ténèbres pe mubali ana moko wana mubali na biso nyonso ye ba tiende ti yeza kwa cimetière Acropole ya Nécropole yo na mubali na biso tu yo wana ozala na kini ozala wapi yo wana mubali na biso nyonso batu bo olanda ngai yebisa ngai est-ce que ba fille internet baza ba fille baza basi poka mwata so fille internet abali c'est des jeux po mubali fo bala fille internet bandeko nanga wana bo mubali fo bala abala moi c'est normal faut moi ça dans la vie de prière moi c'est internet faut les canaux de délivrance. Parce que tant qu'on va moi c'est internet à l'église de délivrance ou bien botti na moi c'est internet il y a des esprits eux zakatinaye ate monani le lote lobi wana na venir na bino le babe mubali passe la mutamilimo ou bien moi si passe la mutamilimo eza la chroniqueuse bato mabe biso tout ozana mibali moko biso tout baluki na mibali moko wana dozo mona biso tout wana moko na temps kombo na été assassin biso tout na internet assassin biso tout ozomona mobali wana internet siko yebisanga est fille internet est ça fille ya malamu vraiment est fille internet ça moi si faut linga yo bala ye sans ye banzambe et bon voilà que maman Claire c'est pourquoi tu n'es pas encore mariée nzambo abenga ngana sina yeba ki mibali pona bala za question te fona kende batwa yeba ngana bali non fona zela la ton de Dieu pe mobalo na robala e fa yeba nzambe auto ça ne vit ensemble na obala te parce que mokilo c'est la ngana bala so na ngana bala mais leona bali ba faux pasteur mais leona bali ba faux frère na obala mobali o akozong sangana mokilité na obala mobali o akoninga ta détruire nga pona lo ba ke nzambe poko tikinga nzambe ba que moi j'étais pas envoyé là-bas na obala na ta nzambe libale ya coursité libale za coursité bande konanga parce que ba vie o biso to sali et senga nzambe fali asukola yo nga nzambe zo ete fala préparer nga milimo ebimakati na nga mabe na sala ebimakati na ngai o baninga basala ebimakati na ngai o baninga ba détruire fallait ebima nazala libre nga pona ko témoigner nzambe na oka soni te nzambe azwanga na mabe nyonso mokili nzambe azwanga na mabe ya makasi
ma nombo mabe na sala na tanga ngona mona esila te na tika na ngai na tika ko tanga mabe na sala na vie eleke belé mais nzamba bengi nga na kati na bango ba li ko changer te ba tika kana mabe obiso ndo sala bango ba tika na ngo su ya plus mabe ya muyibi ya maxibason ya bakisi ya bakilesibienne ya ba partous mabe ya mopono batike na mabe nyonso ya mokili yebisa ba onyoka mandeni déjà oza mwasi so osangisa nzoto na trois basi bile na demi bale tu y envoûté fille ya chroniqueuse azaka na posa la musaki na mobile pour na portable siko biso to za na mobile moko so za portable ah seigneur o benge fa peso portable mais peso pe mbonga malonga te parce que il a pas d'argent ka combo fiance à combo ka combo ba kosa biso ka na combo siko yebisanga déjà mobile wana za na parti ne na monde à ténèbres bango ah Jésus Dieu est merveilleux so ba tu ba chroniqueuse bo landa ngo bima na ignorance eza na moko déjà na mona ka komi liboma mais makama nzambe suka salamaka bo bima na ignorance bo détruire ba tu ebele bo détruire ba ame ebele surtout ba jeune garçon ba to bozo coucher na bango mibala ba to bo coucher na bango o bozo tsaba milimo kati na bango pe ba okena ba ndaku na ba ke go bebisa pasa basi na bango. Arrêtez les choses bo sala to comme na 2020 20 sur 20 to comme na exode botika batu ba vivre na kimia nzambe bozo distraire batu botiko distraire batu ndo na ba distraire batu nga batika balinga ngai te babike yeto rataye ye fa amela bakisi ye fa asbe la maladie ye fa sumba pulu mais malade zo amutu nyonso te malade zo amutu nyonso te basala tout pour ba détruire ngai ba fille ya chroniqueuse na kutena bango na poto bandeko na ngai basala tout ba bebisanga mutu basala tout pour ba beke oza kati nanga basala tout ba tufe onzamba tsakati nanga basala tout ba créer langa ba vie ba créer langa makambo nga na yebite sans cause parce que nzamba benga ngai na bimi na longo na mondi na bango monde na binoza monde kindoki monde bakwiti monde sexy na longo na ngai monde olamba ka ba bouillon via basi mbimba to lamba ka ba bouillon e putanga na lamba makasi bo mela ba diamba bo lamba ka ba bouillon via sili bino ka boy apona butu boke boîte boke bina muto ke coucher na oyebe tadami na ete à cause de ma fille internet tagina se retrouver l'église mo ba benga ngo nuit de Dieu batu bo landanga komba mutanga na boloko rigen mais moi mobali wana nzamba lola ifakuta nae à cause que ba ningo mabe na se trouver l'église ya rigen wana genda ko sukolanga ba mai na nzoto agenda ko pesa nga ba nzamba amalamu ba nzamba tokanga na nzambe pona ba vito sala ba ndona ma loba kundanga ba botana ngai na pantin pe mama na ngai ngalela lobi ke ye na bengse na poto tina nini ngana lelisa ba parana ngai ngana na mwana ngai bosango ko sa 18 na mars na bota ye jeune na ngana tika bana ngana nani ngana lelisa papa na ngana mama na ngaba bezaka nini baninga bayaka poto tangi ozwi obali ezaka nini mema kamna ndo sala na oye batenga mna ko sala ngo nzoka bato na kutana na poto babi yeso do tiki ya obonga na vie yeso do tiki vie ne changer ye photo détruire ye na bilala o boke dako lala bilala ndako nyoso balala kate ndako mususo olali na butu ndako anekenda na ona lifelo oh elamba nyoso balata na atena muninga elamba mususo olati etikali olibela yo kanti soko longole lambana o ndongo latake longwe na etikali olibela parce que yo fuba bengo na komba mutu wana fuba benge na kombo na yo donc mutu wana zuma kambu na yo nyoso alati nde baninga nda osalanga master pesa nga mantono ifuna lata pesa nga lamba moyo pona kidibo pesi master lamba master zuyo mobimba yo komo tambo na nzeba otobe mwasi kitoko boye mutu malamu te nini yo mona kama mbo salo ya malamu nzoka muninga lati so esweli bo malati so molimo ya ozanga comment baloba na lingala alongoli yo valeur ki bo mwasi à cause ozanga ki stabilité ukozo pen mbongo zo stabilité parce on ko zo mbongo banda ko China na l'époque mais ba kangi nyonso ba ko peso no mibala butu ba ko peso via débauche donc obangola na ndaku
po ba mibala butu ba oya. Oh Yesu, merci Jésus. Il faut que rolala non ngando, vai non nganda, ti ngande kango, vai pega nganda ti 6h, yo faut pongi na 6h. Donc ba o détruire yo. Yo mona ka olali na baninga. Tango la mga tombe, oh, yo lala ki muninga otalo wendeni. Anda otalo tanda osala makambo ça tu te rends compte il était là. Parce que yo mo yo komiti kala ndaku na banda ko ba miti karate. Yo bo kama makambo bo mo na internet o te ba sala mama besomo. So koti na click na bango. O sanksi na bango nzoto. Ubi o coucher mon sans se rendre quand ba baby sivino. Ba banga mwana te mukolo te tatate. Mais poto kalizala e boete. Nga na tikala ko manke mikolo na ngate respect awa na poto ba yaya na nga ba joli mayela ba beti na ba tutu ba mimi tike na tikala ko tele mate o ba Jamila e Tibo o ba basile na tikala ko tele mate na finga mikolo na za toujours ko respecter mikolo mais ba oyo ba finga parce que ba yebi ke baza mikolo na kati ba yebi na mondi na bango sika ba tia bango pe ba linga libala mute vanda te ata ba obwa ka mobali no ba ke abimaka na bango ba o détruire. Talaka tozaki mobali moko ba chroniqueur junior sur na poto na Congo to mobali moko yeso que mobali ngasa na combien de sexe mobali ngasa na combien de sexe po biso to wana mobali moko mobali ngasa na combien de sexe po biso to moni lelo so e bati ba video na biso ba otia ezali o ma video na biso mitakale ezali po mobali moko ngo so coucher no line na mbetu akoso na téléphone o filmer yo akoso na ba o filmer yo ezali biso tout. Y'a Moïse mbi eza spectacle te. Eza spectacle te lem so comment oboya pona mo ensemble la bisoto mo na ezali. Po mobali moko wana surtout musicien na butu oyo moko. Po mobali wana moko mobali na bisoto déjà. Soki yo ndeti bisoto yebaki mabete. Tango coucher na sani a détruire yo. Ba o ba yebaki mabe. Ba bakisi misala. Po tango continue na sa mondi na bango so oza pamba ba sakani na yo. Basakana yo. Yango zana batu mususu atato finga ba pasteur musuto sala attention. Pasteur O Francis Lola oyo na mona état d'âme na été. Mais na sala ka émission moko me pasteur na sambela po na ngapona zwa kimia. Pasteur Francis Lola wana. Na ndo la te. So na ola na mona katia mo balaila ngana mbetu tale loko munene. Na mona makambe bele na vie. Mais na ngena pa Francis Lola sambela na zwa kimia ba pasteur musuto finga ate. Parce que nous sommes ato finge metanga ya kapa nzambe ane loko mo benzamba sala kati na ye. Nga ba ningo ya baby sainga yi. Pona koti internet, nga koti internet parce que papa moi na nga kufaki. Nga ba ki nzambo na yebi lelote ignorance. Ba ninga ba kosi nga na koti internet na yeko beba lisusu. E puta na yeba na yena nga ba ndo yemba na baonga na zaiki na nga mosi kitoko, na zaiki na nga bien. Ignorance na yeko kota mamba ba internet o ya koza liwa papa na mwana na nga. Baninga ba yeko baby sali susu réputation nga makasi na komo landa ba kamna nga ba diamba komela ba whisky kolelaka lelaka na yeko sa ba connaissance na ba to gut na yeba na ngate na vie ndo mona ko mema nga na vie oyo so nzamba za ite melelo na kufa mutu ni na kifinga ngata kritika ngate parce que zaki ndenge moko te mais nga na moment oyo lelo bende na zana reconnaissance nzambe boy na ngala msuna za na bangote muninga malama zaka nzambe muninga malama ane ka nzambe même ndeko na ko trahir yo même muninga ko to même mubali muninga malama meya kameza ne ka Yesu meya kameza ka Yesu yo na ngana funga bino misna mafie bo mon internet o eza mutu musu vina akanga maka ye fa ko riche mais ki riche ane fa des trucs ka toi la muninga mais muninga dinga kena bolinga nzambe asala elote a oza bien photo na yo ou bien collection na yo ou bien lamba na yo o sala elote yo bonga talingi yo bonga te. Oh, yo bonga pona nini? Yo ifo vino zaka bongo. Alinga bonga te. Omona mo lali ba elo na butu abi yo to linga to zo stabilité te. Yo zongo po sana ngo nini? Ba o yelo ba noti na butu. Donc yo ifo dimne prière. Yo go bonga te. Me ba bosa ni ete sana mutu abongsa mutu za nzambe. Ba bi yo bonga te. Yo zelo mona. Ngana lala ya mabende ona ngati Jésus. Fo zaka na miso mona diable ya tombo ninge lamba abi na ngata la salope. Habita ndumbo yo. Obi ke olamu ke obi na oyebisa mutu ni na nzima nga baba na komi liboma. Ote baba mone ba teleme ba ofingo ta yo kota depo. Me mutu ofingo wa mutu mondo te. Ba nyoko linga boye. Ba nyoko linga. Mnasali boye. Famille na nga za ina ignorance.
na ba église musuto ninga to kenda kokota bazusu babakisi oya bango baninga bilala la babakisi su ya bango na mibali to bimana bango babakisi su ya bango yona ebisa basi que il faut pas coucher avec n'importe qui n'importe comment parce que mutum sozo coucher ne atikelo ba déchet na ba charge ne mikumba na ye ya kenda bala mais yo tu peux pas marier parce que on réclame ozaya ye bino boko ba fanatique ba tutu même inga ba passer ba détruire vie nanga ba frère ba détruire vie nanga OK pas passer atiolo maboko ba détruire vie na ya balo spirituellement ça tu te rendre compte okomo lota passer wana mobali no vie okomo lota ke bo bota na ye yango so bo mona nga bo ifo kumisaka nzambe abimisaka na kati ya ténèbres jour nzambe azonga na ténèbres mwinde ezalaki te sengaki mwinde pela parce que Yesu aza la chemin et la vie aza lumière du monde il faut abimisaka na kati ya ténèbres pona comme lumière ngana uta musika ya musika mais nzambe wana simbanga liboko abimisi ngai abi nanga partir lelo ta vie ça va changer nzambe abalanga bi tu es comme une Joseph abi Clarisse dans ta vie a dit la trompette des cieux déjà sonné na makasi na ngate na yapa nzambe na uta boîte pa mamilo sia na sala n'importe quoi na boîte jour wana mettons na zonga ngonge kokaki na yebisa nzambe tika na melaka diamba oyo na enkeni oya suka na ya na ngakaka Yesu azelanga ina melipe nkeni na nga na melipe diamba na ngai na lali na nga pe kokota na kota ngona mena nyokoma na ba tribulation na ba église ba nyokoli ngai na uzangi ba 1 euro mena bike nzambe yo benga nga po baninga babongo me baninga na bandirsi mutema na bango me ba yeka na ba Facebook okoma manzamba lokuta mais ils sont là pour détruire c'est pour ça 2020 toko dénoncer ma bé na ko tika te ma bé kana ba bad fille o e wumela faut to dénoncer ngo faut to dénoncer ko bokela baninga ba masque de vieillesse ko boyebisa banzota baninga ko zo ba vie baninga sans cause bokangi via mninga ba malinga surtout ba libala balinga mutu abala te mutu fo po bala ba malingi mutu abala te fo za lokola bango fo sala ba partout il faut mela na banganda fo baby sa video fo za kwa bango mais lobby ya bana biso ngana linga te vio ngana vivre ki bana ngaba vivre ngo so ba bandela ka vina ninga na bandela na ipoto mukena ko ga po tanga ba classe bandeko nanga to ga po zo vie moko ya normal mina ki ko kota e place moko il fallait pas na kota so que yo muto zo landa nge zatele msupona sepelisa yo il faut comprendre que mikolo ya mingité. Moi Jésus m'avait parlé avec Clarisse la trompette des cieux déjà sonné Yesu azana nzela bandeko nangai ya temps pour tout sexe leka bilambe ko leka mbongo ko leka bandeko nanga so zaka na nzambe ozana assurance ya libela nganga kosa biso nganga mona opesa yo mayemo ka pauvre nganga opesa yo le msusa peso mbongo mayemo azango te o tout ozomona oeleka ba sacrifier biso trop na ba milliers oyo baninga bandaku tolala ba bebisi ba vina biso batu bolandanga mibali to bimana bango ba fito kutana bango libanda ba rendre batu malheureux na vie ba lati so kombo liboma na mtu sans la liboma ba ko kumboti na hôpital cicatrice sans la liboma ba peso ba kisinga na viva ngando kona bino sana za liboma ba kanganga ba chaîne satana nyoko langa yango tikanga na nzambe ba kanganga ba chaîne ba betanga tonga bandeko nanga diable salinga boye afuti singa masumo nga na futate et pourtant Yesu asombanga na grand prix na loba ke makila belele laka mais Yesu loba bien aimé dans le Seigneur diable memanga tina hôpital ta mabomba bakanganga ba chaîne sana za liboma ba pesanga tonga na so ba pesi yo za na be fait secondaire faut le lemo vimba yo lobi nango mais Dieu m'a fait grâce nzamba benginga baninga mokili bazama be mibali misu bazama be bandako musuto laleza bandako malamu te ezala bandako musuto buka pe ya bapuwa eza bandako malamu te babi yeba mutu nini aza pembeni na yo yeba mutu nini oyambaka na ndaku yeba mutu nini obengaka makopine yeba mobali nini obengaka bebe toza mayele bandeko na ngai toza mayele so ozoleka betapo nga na leka na vie donne ta vie à Dieu eloko leki nzambe aza te nzambe alongolaka maladi alongolaka pasi alongolaka nyonso mais eza na mutu alongolaka te eza Satan. Satan a utilisé nga tamulai. Satan a utilisé nga tamulai. Apesinga molimo ekobo.
ya muyibi ya bakwiti ya marsiba songa za kili moro 1 ako se marsibe na ito so batu tu bazako marsibe ko ngai kwa mama mo bana zaina posa mibali te batu bolanda ngai kwa mama zaina posa ngamo ko mobali ngamo na sala ba bêtise menzamba lola o atika bana eta tika ko tika ngati boka son te pona témoigner grandeur en Zambie. Et on a eu ça en Zambie pour kende sous église faut église na Yesu azala nga so beauté à repentance te beauté à royaume de cieux te beauté à Yesu oyate na oyate parce que Yesu alonga ta bolobi okene église ba combat chasser des démons tous les diable il est faible quand tu marches avec la crainte de Dieu Satan a osala l'autre. Quand on t'aime en Zambie, Satan a aussi l'autre. Yebisanga, et comme la guerre à Palestine ou bien guerre à Gangistan, tous les jours au chassaka à démon, moto. Mais toi-même, tu marches pas avec la crainte de Dieu. Genre comme la guerre à Syrie ou quoi de l'église, la guerre à Syrie, bah on chasse à démon. Démon, il faut yémoro parce que tu n'as pas changé. So l'ingi vient changer parce que toi il faut que tu changes. Ma camarade na yo, fais attention na yo. Ozo frère ta nani, ou même ma bana non anda kwa nani. Ba no basakana na bana nini. Yomoni ba mabezo e la biso passer la biso ngana souffrando zo monanga biso bakata biso banzo ba menisa bino ba maya minene soza la ndoki parce que tu étais ozaki ne toile ya Nzambe ozaki ne loko ya Nzambe baninga bazo ba photo no ba memana nganga baninga basala yo mabe mo yo pa ignorance yo ko yambi muninga ndeko mo ko yeba makamu susu tango yina Nzambe dikola bisenga senga kola bisenga senga baninga na baninga ka yo senga parce que bakanga ki nyonso ya vie na yo na yeba kata osala économie na poto te okomo benga mundu so kimo na téléphone ka so senga e mais nzoko o senga te parce que toza na 2020 nzamba fungoli ba porte nzamba opambola na koma ko zanga tina ene ko bandeko na ngato na ye na Nzambe na koma ko mela poto na pesi mo na ngai na binzambo za nzamba bo fene ngana sala ngapele ko tinga sala na vite na yeba ka musala te ton na bon Nzambe na ko yeba makamu suso na yeba ka te fe na salango satana ko singa tengo mulai na yeba ka te ke mutima mabezala ka donc balongola kinga mémoire non sa makamu na oyeba te menzamba linga na leka na ba moment wana po kombo na etambula omona makamu tu banda omona na ba video na yeba na ngate o tu na sana internet batu bola na yeba na ngate na koma eso na koti na internet na otala na bi ngamu na mando sala makambo Nzambe nanga nandima ate ngamu na osala na salango nandima kate na zai na connaissance te nando yeba te bandeko nanga ta modèle Satan dérange abat ta modèle Satan faire souffrir abat donc basangana na baninga na ba sien partenaire na ba comme ko faire PC yo makambo yo yebite ba ofutisa yo makambo yo yebite na vie poka kozana eloko ya Nzambe yango soko zo souffrir kolela te même si zo zo attends kanga maka na Nzambe même si ezui tamulai ta ya mulai zaka liwa mais on Nzamba lobaka kokisa maka on Nzamba lobaka na via muto kokisa maka oyebi elo esexanga parce ndoka ko yeba vi na olelo mais on Nzamba bongisi ayebite bako ko emilia olelo mais lobi na ba yena makolo na yo bato ba emilia kanga ba mo yeba mama Clarisse prier pour nanga Nzamba lobi nini to yebi ko zana dans prophétie ngabi ke Nzamba zanganga te na ta Nzambe amen Nzamba oloba na koma na valeur na mission ya bato parce que Nzamba sukolanga Nzamba longola ya mabe Nzamba alongola mabe yango na ye ko dénoncer diable lelo parce que diable aza faible aza mutalo kuta diable aza mutalo kuta bandeko nanga il y a pas longtemps Dieu m'avait révélé na cimetière à Panté ba tumboli ma boulu ebele pour pas que ça ba na Nzambe mais nabi que Dieu au contrôle de toutes choses Nzambe soka telemi mutakolo ngate 2020 o bandeko nanga baba sala Nzamba lokuta ba okufa mabe ya batoko bimana poisa Nzamba telemi oyo mutolela mingi y a rien ça marche na vie na yo na 2020 ne s'inquiète même pas parce que Nzamba telemi to yeba ba o mabe na misala na bango o malamu tozo yeba bango Nzamba abina pesi bino felo vous allez donner gratuite
C'est pour ça qu'on dénonce le diable. Le diable a monté le couta. A utilisé la biso tout le monde qui ça qui toko. Il faut te mettre un sac à cher. Il faut te là te mettre un bal net au ligne. Toi que dans la vie on vit qui seule fois c'est faux. Dans la vie on vit avec Jésus. Ce qu'on coupe na musuni, on coupe pas na molimo ke wapi. Linga ko to musuni coupe na ngome molimo on est en place ça bien. Parce que l'eau là ça existe, le royaume de Dieu ça existe. L'eau existe. So nzamba existe. Mais l'eau na oke ko binda kuna na bord. Pelelo na oso ba mibali pele ope na za posa mbongo. Donc nzamba existaka ba vite au sale za ba vie moko ya mabe. Za ba vie pesa biso lote, za ba vie et détruire ki biso. Mais ozo mona ba ndeko internet ba tikali nango pour détruire les âmes ya bala mibali. Ba coucher na bana mibali bazo bebisa bana mibali, bazo bebisa bana baso ba coucher na bango. Na o bandela si za mutu mususu aza lesbienne mais ayebi ko bebisa batute eza esprit kaka o eza katine mais za na mususu aza lesbienne mais azo détruire tant azo coucher na azo benda azo avant tout azo benda na katina yo a longolo posa mibali a longolo libala katina a longolo bana katina yo ngana za na ndeko mo nzamba sali grâce que to banda ko prier ensemble nzamba dégoûter ko bimana bana basi. Là, on a courage, on a eu sa témoignage, il y a eu sa témoignage. Zabat musu ke baza prête au tika mabema o kokate. Yo so kokotika bete do baka na nzambe ngana okufa na lisumu te Yesu ngana osalela yo ngana ndalo babongo. Ngana osela yo. Mais na zayeso na meli diambo na telemi boye mona babisa nga yo lingo sambela te classe okufa. Même si na diamba Yesu anda yo kangai. Même si na kindumba Dieu il était là. Yesu azama la moi. To kenena ba mibali musunde konanga. Ako ça peut vivre un peu silo kei. Mais nzambe na bolingo na ye, il était là. Aota la kazole là. Nzamba salanga grâce au quoi apôtre Paul. Alinga na lekaka na nzela wana ya Damas, ponyo ceci là. Ngana mba nzambe na uti buati na yena bakwiti na nga. Na yena bakwiti na nga pe na salibe de bêtises na boîte. Mais à qui jour na ngana bisa Yesu ke Yesu zela ngataka na bisa Yesu ke na omela ka diambo ne ke no pe c'est bon na yena nga. Yesu azeli nga pe na meli diamba na nga pe na meli be bien na nga pe kokota na kota ki yango wana. Yango akoko za ba instrument ba église te. Na ko linga te ba faut passer ba utiliser nga. Moka benga nga oh mama Clarisse yaka to sa musala nzambe ensemble ngana tambonga je. Nga nzamba bengi nga yo fele. Ngana yo sa musala nzambe na yo tambonga je. Ponga na kufa. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Même tous les pasteurs qui ont même je suis pas là pour mais na prière pour nzambe am na kati na église na bango pour ba lukande nzamba solo tout ça la fait attention à l'église to kende ngana kenda ke église baby sarangai église baby sangai pasteur wana kosinga ke non ndenge zaboye baninga bakanga yo vi na sisa batu délivrance to ko tapsomba na biro ko kota na pasteur na atombola nga bilamba betanga boye abimisa ki funda bilamba salite na libumu na ngai na bifunda bilamba salite na ke na moni bouteille moko makila na lisala soso benga na français plima na kadena ignorance ngape na bi me pape za nini comme ne rigani zinga na boloko aviolaki abinanga oyo za baninga bakanga yo vi nzoka na ignorance yende muda utkanga kinga vi lisusu na seraki na confiance na ye pe apesinga mai na ke sukula pendant 1 jour mais nzamba zaika na ngai ikolo tozana ba ignorance ba pesi o mai oke sukola mai so yo kanga so ba pesa ko mai il faut arrêter mai wana pesa ngai suki ndumba impidicité na genda ko bete mwasi oyo bozomona na liboko oyo egenda ko tinda na beta mwasi po impidicité longa mais nabi ke tatouage oyo nzamba mona ngote c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le sang des sacrificateurs et face à tu à ma bé neti ndenge na ko beta mwasi ya ba fesi nene ko light sanga molimo impudicité impudicité on lebi mana mibali e ko impudicité masturbation à cause de l'église vraiment jour na kepa pasteur na zongo nya walanda ngai nya wa ozelanga na kaita point batu ba voiture le ka po atindika ngai na on salamate na ke mona pasteur zo bisango non izaka ba poto mo amiki ezuyo to ko longolango parce que j'étais aveugle aussi. Qu'est-ce que ça
Patrick Malwavengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya si o bakutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Nous batu buzali na Kisasa. So batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numéro 9 na Kasavu. Bana King, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malwavengi. À air d'ouverture, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, bino batu buzali na poto. Odi kutinda biloko ngela na Afrique. Mais oza kutuna Global PM Express izaka wapi? Izasika kubunga te. Izabongo na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25, Green Léon, Bandikou. Wana okumana Global PM Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Nous avons la petite poli, la poli express, et cela va des jours. Et ce qui est à fait, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que le monde a mis au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, la dengue et à biso bagapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon vous nayo. Bandikou, Global PM Express, ils ont agence yassi, au bakutia biloko, pe uzia en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un logo, c'est vrai que vous avez un logo. Global Express,